produit à parole plus foi égale les miracles. N'appelle exemple le pasteur Mobasi Bengana qui est na Est awa. Le laza la kata ville Kinshasa, c'est le pasteur Abisa Dwambongo na basak et tout consort. Mais il y a d'autres que l'homme de Tikotak Azalakate a été agressé na ba pasteur Yaba Gege. Nathan la prophète Moro na Selimba Yabisa na condensateur. Admission condensateur na biso ko na molimo radio biso na ba pende to kata même libuma mutu babiloko bongo na pas kachere dingwa abisi muchopa mutu na ba pende za biloko pa pamba papa ngana gozo loboko ya ngai ya droite na longoli yango na bambiango na mire to na nzete to pesa bato mbote na lingi to zilango émission bana na témoignage na ndenge ni na zwa kindoki ndenge ni na koma ex sataniste ndenge ni na koma na kacha bonzambe bref pona koloba nzamba za puissant nzamba zangu ya ngai dire to que vous voyez na pesa makila n'engage pas diable na signa contre ba musicien ba signaka o kufa na dele boye o sala boye mais lelo nzamba déchira ordonnance wana bana poto bana partout dans le monde, ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokonga na te kokonga te ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala ko mosali na nzambe moko toye pona ko solani ma nyonso oyo elika na kati na église na biso yemoko ako se présenter. Oui, bonjour peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Dierto Malouano, Moko Abasali Nzambe. Merci beaucoup. Voilà, tozongi lisusu pona ko solana bino momuke na makambo ezoleka na église. Pasteur oza mosali Nzambe na kati mboka oyo batubele bayebi yo. Tozo solola muke pona ba réalité oyo ezoleka na kati na ba église. Bon toyebi te bikama oyo nkolo alobela kibiso na maye oyo ezoleka na kati na église. Tosengi réaction na eza ndengeni. Merci. Bikama nkolo alobela kibiso nzamba abaki oui tokosala miracle tokosala koleka ta koya asala kite ndenge makomi ezoloba mais oyo tozomona lelo na kati église ngai lokola mosali ya nzambe mingi ezosala manazobenga ngo miracle ya nzambe te. Pourquoi? Parce que miracle les a fait moko inattendu. Mutayeba kite que miracle au salama. Miracle les eloko moko les a produit à parole plus foi égale les a miracle. Mais autour na bazo la kaka batu miracle nde yango ngai pasteur Dierto na confirma que mingi eza magie na kati église selon ngai. Mosali na nzambe tozonga mwa mukesima. Bino bokoma kotambola na miracle na poche ou bien ni poto comme mona ba pasteur na église. Toko mona pasteur na église yaka lelo ko yamba boye oko yamba libala oko yamba boye oko yamba boye. Mosali na nzambe réaction nezani. Merci beaucoup papa. Yango etindanga na bisa bandeko ke l'homme de Tikotak azalakate. Il y a qu'un dieu de Tikotak. L'homme de Tikotak azalakate. Miracle même ngai pasteur na osambele la moto. Na ebité que le long des miracles au salama. Non. Oyo bato bazo ke no lakaka yango ko tambola kana yango na munoko pe ko lobaka yango ko betela yango tolo mingi bezana ba sur na ba numéro na bango ba oti kozwa na ba Nigeria na ba logo parsi bazo kende mingi bazana sur na ba numéro na bango bato pa banganga kisi pona ko kosaka bana nzambe miracle ya nzambe mutabongo li motema miracle ya nzambe liloba nzambe simbi bo moina ye e likamoko e salami même ngai pasteur même yempate avec une église aroye ba tekelelo eza konanga po nzamba za nzambe ya bikamwa akamwisaka bato c'est ça. Pasteur ba réalité to moni na kati mboka na biso eleki mo ebele na kenda ki na église moko boye ndenge to sala ka musala na nkolo to komi na kati église wana to kuti pasteur azo délivrer bato azo tekela bato kopo madesu pasteur azo tekela bato parfum est-ce que madesu koko me délivrance na bo moya mutu pasteur. Merci beaucoup. Bandeko ba comprendre que bokoko ekoti na kati église. Bandeko ba comprendre que bonganga ekoti na kati église. Yangwana ngai pasteur Dierto na ibisaka bino bokeba. To komi déjà na tango asuka. Est-ce que babilembo Bible le bato so sola yango te. Lelo bateke la bino mai
lelo batungo la bino lelo basala ndenge lobino batekeli batu madesu bamusu balesa batu bangai ngai na badongo dongo babi pote demo asieta na muselulu wana donc basali ba pratique ebele nzokande tomona ngo na ndako nganga tozomona ngo pe na kati église wana selon ngai eza miracle ya Nzambe te. Moto na Nzambe solo eza opesa ngesengo mingi na biyano ozo opesa biso ezosunga libota bana Nzambe yango makomi na Nzambe to biso ke libota na bana Nzambe eza kokufa na kozanga koyeba pasteur lelo toza komona basala Nzambe mususu na kati ya mboka oyo toboyi totanga kombo baza kobimisa batu mbisi na nzoto pasteur réaction des années. Merci beaucoup papa. Soki totali même na kati ya Bible na yebite pour monter la Bible n'y se passe à la kate na yebite. Est-ce que mukolomoko Jésus a salaka démonstration Yakobi misamutu mbisi na kati ya nzoto et ben expliquer biso mbisi yango eza démon ya nini. Vous comprenez? Oyebi banda goyela Yesu Masia mutu aza déjà malade. Il est conscient qu'aza malade, ba n'est pas Jésus, né Jésus abikisi motoana a telemi, a sekui, a tamboli et bikamu salami et handicap ya mutu et sili. Mais oyo batu bazo bimisa bango biloko na nzoto bo remarquer. Mutu alongwe na ndaku na ye, ayebike aza na mbisi na nzoto te. Azana muselekete te mais tango akende église nde babimisi yango na nzoto bandeko je confirme encore ezaba numéro satanique. Moi je confirme cela parce que pasteur dire ton aïe sarabino ke ngai tato abotinga za mupende ngai na leka na monde ya kisi na botami na musisa wana komisa biloko na nzoto za biloko ba papa na ngai ya bapende nga na sala yango tango na osala vie na nga ki mopagano na sala ba démonstration wana tellement ebele ba comprendre que o bazomona lelo ba pasteur ba mosala ba démonstration ya ba plein ya ba misa ba démonstration magie na kati église na biloko na kata nzoto eza bonzambe te na nzela parole ne moto akangola maka soki nzamba nga bimiso eloko na nzoto je ne sais pas moi mukolomoko te baba na muto allez sort au nom de Jésus mbala moko ale loko bimie non auto zo mona ba spectacle auto mona pas banganga ba magicien na ba école ba catcheur nde ba pasteur bazo salela yango lelo je confirme que eza miracle Nzambe te ba mbisi wana. Merci émission la mission zo ke kitoko mingi nazo sepela biyano mosala na Nzambe yango tozo singa bana Nzambe bo vanda na kati na liloba bolanda ba miracle ya balabala te o kuna songolo pakala sala kaboy kuna songolo pakala sala kaboy yeba ke basala Nzambe ya solo na kati mboka ya Congo bazali po batu msusu bakoma desi alobika ko kende église te pasteur na biso bakanga ki na mwasi ya mutu pasteur na biso asala kiboy yango to memeli bino na place ya mabe ezali bola mu pe ezali pasteur. Et comme là, moi, Sandumba, auti kosa kindumba na ipe ayepe apesi di na église. Réaction dans les bon, kawane komelanga nanu te, que l'église est pas nangai, na yebi ke intel azalaka ndumba, auti musala kindumba butu butu, azimbongo ayiko pesa 10 na église. Et pas nangai ezalité, nane komelanga te. Mais ce qui est comme lui en tant que moi si mususu auti kosala kindumba, moi si auti kosala kindumba apesi 10. Et loko wana liboso nkolo e ozandengeni. Merci. Bandeko va comprendre pasteur dire tolelo. Ce qui n'a zimbongo modèle wana carrément naza moko basali na osala pona libungu mena ote abatu ba kende lola te. Olena liambongo akindumba na ko encourager lo ba kende lisusu. Po nana bezoka ya mbongo. Nana posa mbongo mwasi ndumba te, mais nana posa mwasi ndumba abongo la motema. Parce que bandeko ba sozola toza deux sortes ba serviteurs. O bazo sala ngolo la business na ye, po na ye intérêt za mbongo bazali, mais oyo pe ba lobi to kozana biso babola mena Yesu kaka. Soki ça s'appelle pesa biso boye tozui, lo ba bitola la nzala to lali mais to tikali kaka ba serviteur. Donc eza intérêt te po na ngai, nazwa ka mbongo ya mwasi ndumba oyo bongo na motema te, aoke na kindumba me mbongo ningana sepela donc je ne peux pas accepter. C'est la seule remarque on a quatre églises. Tout pas de komoko. Je préfère encore na bongo na yete. Pena lo banaende konanga bongo la motema. Pour le salaire du péché, c'est la mort. Mosala Nzambe na sepeli mingi na moni bota ba Nzambe bazako se retrouver na makambo mingi ozako lobela bango. Ezo sala nga pe sengo mingi parce que nga mo pe na se retrouver. Mosala Nzambe ba réaction et les kakanakati na be église. Ya mabondeli ya kotia batu maboko ya $5, $10, $20. Réaction na liboso na nkolo babiloko wana ezalaka nini talisa bana Nzambe eza penza nini église ya Congo eza na kubunga makasi.
Merci beaucoup, papa. Non seulement l'église ya Congo, mais l'église ya monde entier. Même dans des poto, bazo vivre makamboy. Pour imposer ma boko, montant ezali, pour passer l'autre délivrance, il y a 7 000, 1000 $. Il y a des pasteurs qui escroquer bato bambongo et belé bazali. Mais ngana ebisa bandeko, tozonga na kacha makomi. Na lo bateke ngana senga mbongo, tenga pe na senga mbongo parce que Bible bi senga ba opesa yo. Mais avant na senga yo mbongo, faut na éclaircir yo. Mbongo na sengo za ya nini? Pe référence biblique il faut ezala par rapport ya mbongo zo pesa. Ndeko comprendre que ceux qui mutuma lobi na yo tindelanga 5 000 $, ton imposé ma boko, faut 200 $, faut 300 $. Comprendre que toza affaire na ba escroc na quatre évangile bazali et na pes exemple pasteur mo basi ba bengana ki na est awa le loza na kata ville Kinshasa, c'est le pasteur wa misado mbongo na ba sac et tout consort. Mais yezo misado mbongo na ba sac yemoko azwa ko offrande ya bato. To lobelango le to kota sir ba démonstration wa miracle. To poto eza paradis te. Yokas batana poto bakufa bazate. Bakufa bazali. Bato kota li felo na poto bazate. Bazali. Comment na kwa note ya poto tonga na posa bo manga na États-Unis, bo pesanga bo mengo après, kozone swana et après. Na okende wapi? Merci Mosala Nzambe. Mosala Nzambe basolo na biso eza kitoko mingi tozo kende ti to comme na kosukisa Mosala Nzambe ba plateforme eleke belé na kati na mboka na biso. Yo za plateforme ni. Naza Mosala Nzambe na plateforme organisation mutu moko te, naza ka Mosala Nzambe. Ya solo bino moko boyoki tozo lekisa oyo mutu ye moko azoloba. Ba plateforme eleke belé na kati ya mboka. Constat oyo to sala ntaki bana Nzambe na musala oyo tozo sala bato ebele balobi ba plateforme et bebisi ba serviteur de Dieu na kati ya mboka na biso Congo okoka o biso toza bato ya boye biso toza bato ya plateforme boye bato ya plateforme oyo nde baza na capacité ya kokekuta na mokonza mboka yo mosala Nzambe ozolobela bana Nzambe nini. Merci. Bah, comment les réponses ngai ngai pasteur Dierto na dans la plateforme mon côté dans l'organisation mon côté parce que l'église est comme ma baby à cause de biloko wana. Bato mon on dirait sur aux audiences chef de l'état, bino de ba vrai serviteur. Bato mon aso ba kabele bino ba jeep bino de botambola na Nzambe. Mais non, c'est pas ça. Na kata la plateforme wana lobby comme un parti politique, lobby comme un pasteur. Bon, tozo ba voix l'église na yo, olote ba tu Jésus comme te ba tu député solonde intel, député solonde gouvernement ezali, to umela ka aumela. Mais non, on est là pour prêcher Jésus-Christ et comme ça va na Nzambe il revient bientôt. Na na posa na plateforme mon côté et tout na ta plateforme na zo ba yebi dire to na ba réunion na bango to na ba organisation na zala ka kutute ngai na za pasteur dire to mosali ya Nzambe na suka wana mosala Nzambe nazo sepa mingi na biano na yo mosala Nzambe mais mosala Nzambe constamment to style na mboka na biso Congo mabe e côté belé na église et puis bino na bino boyebi ke mosali oyo azana bosolo te. Maintenant nous tomons bino te botel mabolo ba ke no oyo azana bosolo te bana Nzambe bokende kuna te mais boza bino nyonso lisanga. Toujours comprendre te na musala ya Nzambe et comme nango copie ya batu bien eza musala nkolo. Merci. Nengolo ba plateforme awa. Basala Nzambe lelo ba komi ba camarade ya ba ministre, ya ba camarade ya ba général, lelo so ke reprocher ye. To reprocher bandimi bokende kuna total to moni faux, to moni mabe, to moni il est dans le faux et comme ba ya ko enlever yo, comme ba boma yo, comme ba landela yo. Moi pasteur dire to qui vous parle. Boza première émission na leki après ko agresser ngai. Moi j'ai été agressé na ba pasteur ya ba gege. Nazaki agressé franchement mbali bosonde na terminal lobalo na micro banda nazaki na hôpital. Donc ngai pasteur dire tout ça la vérité mais moi je continuerai à dire que la vérité et belé ba serviteur baza dans le faux et ngai bato ba yebinga na dénoncer bango na lobarango pe na kokoba kolobela yango kaka. Mosala Nzambe no ki otangi kombo moko ya gege. Bana Nzambe lelo bango nyonso baza na kati ya libunga baza na kati ya molili gege eza nini olobe ya libota bana Nzambe bazolanda yo gege wana te pas a démon na ye koloba na bandeko ke kaka kombo moko esengele tangama ezala na banzembo ezala na ba église kombo ya Jésus Christ. Bible lobi au nom de Jésus Christ ba jenu no se gumbama au nom de Jésus Christ nde bato bazo lobiko kaka kombo ya Jésus pa bazo tanga gege ko kendete. Il y a que le nom de Jésus qui sauve, qui guérit et qui délivre les gens.
kaka kombo à Jésus-Christ. Soko yoki l'église mo bato tanga kombo eza na Bible te et bato bato connaît ko acclamer ndé na loba yike eza na ba église oyo bato bazana se ya envoûtement lipata ya diable eza wana ata ba mona muta oloba mabe bato acclamer kaka ba mon pasteur na banga sainte moi ça batalibala ba betele maboko pasteur alinga ko bala te mazo kamba église ba betele maboko pasteur aza dans le faux bazo lande kaka est-ce que Bible lobi un aveugle peut conduire d'autres aveugles bango nyonso ba ko na libulu moko donc c'est ça nanzane sengo mingi na biyano ya musala na nzambe musala nzambe mutu ndenge nzambe akeli mutu soki sende ya pambe koto na nzoto etiaka mal à l'aise mais lelo tozotala na bayitando na ya biso eza susu ya kobomba te mutu mbise bimia na nzoto mutu baobimisa sete na nzoto mutu bazobimisa babiloko mususu ya koloba te antaki yo musala na nzambe nini okoloba ya libota bana nzambe bato ebele bazolanda biso baza komituna nini ezolekela biso na église ya bakongo bandeko soki liyanza koti okolala te liyanza mukie okola ta chaussure te parce que ko déranger yo bongo ozaka na museleke te na nzoto avivaka ndenge nini atambolelaka wapi bandeko bo comprendre que eza miracle ya nzambe te je précise encore pona nini yesu masiya tango bazoyele bato ba problème c'est que bayebi ke moto aza maladie baeli yesu abikisi eza miracle normal mais moto babimisi museleke te ye moko ayebi te kaza na museleke te na nzoto leka keka babimisi museleke te pita babisa museleke te ba déterminera te ke museleke ta des mois nini balobaka te ata des mois célibat ya pauvreté to yebi pété mais to mona ka museleke ta bimi bato ando beta maboko eta na prophète moko na célibat ya bisa na condensateur abimisi condensateur na ebite soko na molimo a radio toza na molimo nini babimisi liseke nyoka prophète mona bongolo abimisa nyoka na nzoto donc et comment on mena kishasa et comment nango ba cop na cause petit moko na vie sœur moko na bisi besoin $300 et to monter miracle pour ngana zo succès na quartier nazali donc bat baoluka gloire na ndenge na bango yango tika biso na Yesu to ya malembe tango Yesu atombola kamto okitsa zalate moi je confirme tango ngai na osala mabe na monde à ténèbres na ande ko bimisa batelo na nzoto biso na bapende to kataka même libumwa mutu babiloko bongo na pas quartier dingwa abisi muchopa mutu na bapende za biloko pa pamba papa ngana gozo loboko ya ngai ya droite na longoli yango na bambiango na mire to na nzete zo pesa bato mbote pesa ba démonstration ya mboka tata na ngai tata aboti papa na ngaza chef coutumier na tumba ba papier moto dans les vides na sala ba démonstration ebele tant na mona na église lelo na loba mon peuple périt par manque de connaissance nzamba zo regretter bokende kuna te po eza église nzambe te vraie église nzambe c'est que Jésus Christ na vérité paix parole il y a solo pour préparer bato pona enlèvement car Jésus-Christ revient bientôt je confirme cela ya solo na sepeli mingi mosala nzambe erozoloba ba mitune zoyela ngebele mosala nzambe yo obongwa na kandenge nyo kotaka na mosala nzambe ndenge nini nalingi tozi longo émission bana na témoignage na ndenge nini na zwaki ndoki ndenge nini na koma ex sataniste ndenge nini na koma na kacha bonzambe bref pona koloba nzamba za puissant nzamba zangu ya ngai dire to que vous voyez na pesa makila na ngai pas diable na signa contre ba musicien ba signaka okufa na dele boye okosala boye mais lelo nzamba déchira ordonnance wana na za moko ba serviteur na ye ngai dire to zomona na pesa mukongo na nga pona za na mwana te na mukili na bota te poso na kufi nazala na ngai démon na servir monde à Satan mais lelo naza papa ya bana 4 na baki encore 14 fona bota 18 pona que Satan ke soki ya kangi nzamba na kokia ofungola ya solo naza ko sepela mingi na biano musala nzambe bana nzambe nyoso bino bato boya desi et te on a aucune église te pour pasteur na biso ba kona bakisi boye ba pe na place ya mabe malamu pe ezali musala nzambe to komi na suka émission na biso opesi biso numéro de téléphone na yo et puis libota bana nzambe nyoso ba desi ba kina sur église te pona ba mabe ba mbininga mbininga ekote biso na kati église message ñu ko lancer pona bango. Merci beaucoup. Message dans relancer pour le peuple nzambe na tchaka maboko na ngai boy pour na respecter bino. Na ba que il y a des vrais serviteurs. O ba to réfléchir genou devant balti. Bozali, il y a des vrais serviteurs. O ba to nzambe même poto wana bozali. Même na Kinshasa tika nzamba pambola bino ceux qui ba faux bazali ba vrai pe bazali tozo continuer ko demeurer
kaka na kati ya liloba nzambe ngai pasteur dire ton abetaka tolo teke naza super pasteur ton naza vrai serviteur non dans le bâtiment naza faux naza vrai mais vous au moins vous avez le Saint-Esprit et naïb sara moto à vos téléphone no benga ngai opianga sujet prière au soutenir ngai to sala lelo songolo bondela nzambe na yo le Saint-Esprit alobaka aza moto tout na Saint-Esprit qui est vie à pasteur Dierto sera convaincu au benga ngai sera l'habité pasteur de taza aventurier ko benga te zala à l'aise tika no poeza ya yo donc numéro nanga contact ezalaka plus 243 89 526 94 95 je répète plus 243 89 526 94 95 le nom c'est pasteur Dierto Malouano otindanga na famille sika bazali na sambela pona bango otindanga wapi oyi pasteur libota nanga baza quelque part oko kitakono prier pona bango je suis prêt na lo baraté na pesa batu adresse à bureau to secrétaire to nani pour bo souffrir ko lukanga non ngai na ko kende sika ndeko na za malade na ko prier pour eza musala tata apesa biso nzamba pambola bino il y a des vrais serviteurs na poto boza ba chrétien tilelo pourquoi j'ai dit na poto apparemment mutazolia ana mutuka ana ndaku mais apengwité tandis que batu minga longo évangéliste na Kinshasa ake na poto a communé fan club ya nani oyo apengwi na ye mutaba concert mutaba ba viva et tout consort mais yo za tu jusque la chrétien nzamba pambola yo na poto bana ba komba impoli ba teti mais yo bana baza ba chrétien tilelo bazo to sa ba parents nzamba pambola bino merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Ya solo eloko kitoko eumelaka te toyambe bino pe musala nzambe apesi bino ba détail apesi bino ndenge nini esenge kobondela ndenge nini ya kumpesa na nkolo masolo ezaki ebele ngonga nde eza moke topesi merci na ndeko na biso Yvonne Miandabu ye moko la patronne asimbaki caméra tozongisi matondo epa bato nyonso bakolanda émission na biso tosukisi yango mbala sima tokoyamba susu musala nzambe po tosolola susu makambo mingi koleka nzambe apambola bino. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Miandabu.